Shalom, shalom, peuple de Dieu. Au besoin de biso na tranche oyo ya ba émission bulanda biso de temps en temps na site na biso Sentinelle TV 1, topé Sentinelle TV 1 et puis na YouTube bulanda biso na Sentinelle TV 1. Wana ezali ba site oyo bolandaka ba émission na biso ba vidéo otoyaka pona ko encourager bino eza ba émission socio-culturelle, éducative, religieuse, politique. Vraiment Nzambe a les qualités na ko ba kopambola bino. Alors na présentation boza na Mama Bena o bolanda kanga de temps en temps na émission na biso tolobi on l'appellera femme et de temps en temps tolanda to yambaka pe le messager proverbe 30-30. Alors to ko sepela to mekampe ko yamba le messager proverbe 30-30 suite ya vidéo oyo mokili mobimba balandi yango eningani na message oyo Nzambe apesaki le proverbe messager 30-30. Alors to mekampe to yamba to meka kutuna ye mwa mituna ebele suite ya bande couper belé ba tuna ki ba mituna na bango suite ya vidéo wana Nzambe alobaki ba commenter makambo ebele oyo bino moko bolandaki yango. Alors to ko sepela to yamba mutuna Nzambe to côté un peu à profondeur to yeba nini oyo akoki kolobela biso lisusu na ngonga oyo. Shalom. Shalom, le messager, proverbe 30-30. Oui, merci. Vraiment, to sepe mingi koyamba on a tranche oyo, to lingi un peu to meka ko solola na peuple de Dieu o bazolanda so mokili mobimba. Na suite ya vidéo oyo osalaki olobi message Nzamba pesaki yo. Alors message wana e bouleverser mokili mobimba, ebele bazwa ngo na ndenga polémique, ebele pe oyo bazo comprendre bazwa ngo na ndenga message oyo etaki Nzambe apesaki yo message wana. Alors, na pesi ma parole, on s'est présenté, na yebi que batebele ba yebi ko pesi bande ko parole na son moté na tranche o émission to lingi to côté un peu en profondeur. Tout bon de nan. Nkolo to tondio to komisio. Merci pour Nzambe malamu. Likambo to zo sala ezali volonté na yo. Yo lobi otinda ki liloba na yo bikisa. Tikete o tout roloba et même ma polémique té mais et sauver à deux personnes. Babi Manamo Lili, pour ordre mondial na yo ezali aller fête de toutes les nations mes disciples. Liloba na yo, onction na yo est touché, batuba kangolama, batuba yepa na yo, babima na ki fanatisme to bonde libo na common Christ. Amen. Amen. Bon na pesi bande konyo so bazolanda biso mbote surtout ba oyo ba réagir, bango tout ba réagir na o ba fingi na ba oyo ba sepeli na yambaka nanga ba coup de fil mais mikolo yo bato bazobenga ebele ba misusu kutu balimba comme ça on irait nganga na bando yebisa bango manga ba vie na bango. En fait na chaque époque na chaque période Nzamba abimisaka un prophète oyo akoloba ba volonté na ye yango moninga na za pasteur ya ministère mais na boya ba benga passer na linga ba benga messager parce que un messager c'est celui qui amène le message de Dieu et azolo bate oyo wuti na makanisi na ye. Na vidéo on a salaki sur la mort ya Marie Misamu soki ezali haine soki ezali honnêteté nani lokumu vanité ou bien na loki ko détruire bien Nzamba opinir nga Nzamba basaka na honnêteté mais soki eza ainsi dit l'Éternel na ndimi que ainsi dit l'Éternel parce que ça lui pousse et puis mokili momima ba récupérer ngo ba mso ba changer ba titre ba tche ba nini ba tuna condamner ka ba o ba kati maloba nanga pour batia makamususu ba kolango ekoma lokola polémique soko zo copier eloko wuti na onction Nzambe okoyi kokotsa malédiction tina 4e génération famille na yo na ko sepela message faut etambola bato ba zwango mais ezala identique zwango ba partager ngo changer photo mais etika la identité soko longo le bakisi okomi na problème na Nzambe donc merci mingi na makambwana. Alors nana okende beaucoup plus na parole de Dieu. Parole de Dieu je sabi so boye na parole de Dieu je sabi so boye omoni liloba na Nzambe ezali liloba o Nzambe atindaka batu na ye Nzambe alobaka makambo na ye. Alors sokotali awa omona ke Nzambe azoyebisa na Timothée, Yes. azoyebisa na Timothée awa na 2 Timothée zela
En attendant, le messager Azoluka versé wana pour tout ça moi ba question belé autre poser messager parce que Bible zo exception le bi mon peuple périt par la manque de connaissances. Je crois messager utayi ko avancer ngawana o ba mususu ba zolo ba ko ezaki pe moko ya question o singela kina tuna yo suite ya vidéo wana ndenge salami est-ce que vidéo wana o salaki yango suite ezaki eza eza ba compte rendre o que muto tela salanga bonga pe funa sala tout pour ma question de tout na mingi nazu verset ango OK Bible zo bana 2 Timothée 3:16 balobi na bani na 2 Timothée 3:15 balobi dès ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, batobele ba lobi o ezali ene o mutu akufi kaka sikoyo ndenge nini bozelite boy na boy. Évangile eyaka awa balobi eloko liboso évangile eyaka toute écriture est inspirée de Dieu. O euti na Nzambe eza utile pour na enseignement. Yes. Na liwa wana to enseigner ni na pesa ki enseignement. Pour convaincre, ko convaincre batu oyo bazana têtueuse, bato bazana ba fanatique eza passe pour na robimisa ye. Au convaincre bango na liloba ya parole à connaissance parce que eloko liboso Nzamba sala rasoka kuta na mosai na ya peso parole de connaissance. Et ba parole de connaissance na royep sabino na bandango bandakala batunsu peut-être ba découvrir nga lelo na banda musala oyo ya kolobela makambo ya bandakala na kozonga nango. Et ce soit lobi awa pour convaincre, pour corriger. Parole ya Nzambe eza fimbu. Omoni lelo oyo attitude ya batu nazo benga bango ba pharisé balinga la vérité te. Baboma Yesu, baboma Jean-Baptiste likolo la vérité. Yesu soko tangi na Jean 8 banda na 1 ti na ba 50 kuna balinga ba lapider Yesu akima bango po azalo bela bango vérité. Parce que bazali ba pharisien, papa na bango azali diable balinga la vérité te. Alors batu tout oyo basali be mission, batu tout ba fingi bazali bana ya diabolo bakoko linga vérité te. Alors bango ba pharisien to suka bango fimbu, parole faut corriger. Et balobi soso pour instruire dans la justice. Liloba na Nzambe soke bimi eka ko instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Omoni Moussa na Nzambe évangile ya raté pona ba mesana mi oyesa ba okende poto okobala okobota yango moni batu bakomi ko simba bakisi yango moni batu bakomi ko sala ba pacte pona roya poto pona kobala pona nini après atiki yango omoni na Deutéronome na 28 30 ou bien dans Deutéronome 30 15 et je sais que Nzamba lobi je mets devant toi la vie et la mort. Nazo zonano Deutéronome 35 alobi je mets devant toi la vie et la mort. Yes. Soko oponi vie okozala bien. Soko oponi kufa okokufa. Omoni bat biloko ba voiture bandako eza biloko Nzamba perception na se photo enjoy nango. Donc eza ba biloko musu tokuta ona lola te car tokuta ona lola te ndako tokuta ona lola te ba palais tokuta ona lola te. Soki Nzamba perception ndako soki Nzamba perception voiture il faut enjoy nango sepela nango. Mais Bible dit ça na malédiction au rotonganda ko la te au soma mutuka au tambola nango te c'est-à-dire mutu azana kata malédiction mutu apesi Nzambe mokongo. Alors problème toza nango ezali batu ba yebi parole en Nzambe te ba pasteur ba comment beaucoup plus que parler sur les miracles mais ba parlakate sur la vraie parole yango etindiki bato ba réagir ndengwana. Or na katsote au continuer parce que na moi ba question na préparer déjà au répondre d'un biso à travers message wana pourquoi mokile lingi vérité te ezaki moko question nanga et puis pourquoi n au répondre dango maintenant na lingi un peu peuple bazolanda biso soko koko ebisa biso nini parce que na vidéo o salaki o lobby liwa oyo ezali po Nzamba lingi ko interpeller corps du Christ na Congo pe mokili mobimba mais bato bazo comprendre que na ito so ko fungula place wana et puis le baki tango Moïse akufaki Nzambe na Sata bayaki ko welela po Moïse asumukaki à travers kanda mais
nangonga na satan na nzambe bayaki po bawela eza mabomba mi ba révélation oyo koki ko sosolisa bato oyo bakoko comprendre parce que tant oyo ebele bazo comprendre te tozo kende bibela si ba signe nyonso bilembo nyonso Yesu alobaki eza kokokisama moko na moko mais peuple na nzambe aza toujours ignorant azo comprendre te ouais olobi malamu mama Bena omoni soki muto akufi jugement ezalaka te o mutu soki akufi tozala bakundana jugement bandi mokoloka yo kufi Moïse akufi grand serviteur de Dieu azakosola na nzambe ba ange ya nzambe baye kozwa ye ba ange ya Satan mpe baye kozwa ye Dorcas akufi le même jour ba mama bazoya liputa oyo Dorcas mutu atongelaki ngai sapatu oyo Dorcas mutu apesa ye nga montre oyo Dorcas bakomi koya kolakisa misala na yo. C'est-à-dire que mukolo mutu akufaka jugement bandi avant que na jugement nzambe ya mwana zomona Moïse azalaki mosali na nzambe akufi nzambe aye kozwa ye Satan peut réclamer et ça même nga lelo so na kufi même nga na linga te jugement ko banda soki nazaki mosali na nzambe solo ekoyeba na so nazaki mosali na nzambe lokuta okomona bana bakomobima koma yoza pasteur okufi bana makango bakomobima koma yoza pasteur okufi bato bozako mela bango drogue bien bato bozako sala bango ndumba ou ba PD parce que il faut bango lelo tozana ba sœur ba PD l'église ba yembaka baza ba pasteur tozapena ba pasteur ya ba PD donc tozana ba sœur ba lesbienne tozana ba pasteur ba PD et cause ate l'église c'est-à-dire musala nyonso tu ya mutu soki akufi ebimaka na poisa nzambe mutu eza makambo to ezosala meza nzambe faut un entendement spirituel pour comprendre que eza nzambe omone tinga na bandi makambo ba prophétie nzambe lera benginga eloko liboso apesinga esprit de parole de connaissance yes. Na salango balebele Denis Lesi akufite aza témoin soki lelo balobaka mutu oyo alalaka na salon babengaki Salomo bato bele bayeba teke ezali bazako yebisanga parce que na 2001 le na ke Afrique na Katani tikia kozonga yate nzamba apesinga message na kenda ti pas Denis Lesi ko yebise ke soka zo continue ko sala ba aventure ko simba kisi ba mbio wana ba ezali biloko bokoko na bango ya kinganga ya tatani atikela ye nzamba ko bete bako humilier ye na kende ko yebisa Denis Lesi akufita azali et Denis Lesi atinda ba garde corps na ye ba betanga et na traça mir liboso église ne wana na motel fiki na bi ba mbinga bana matete tala ba mbinga ta ba pake nga wana zai pe mwanzo to muki oyika so katai na ki na bi soki bo meki ko tleka ligne oyo bokomona ba yakite parce que onction nzambe zaki nanga mon père wa maloba akufi ngai heureusement na kitaki mboka Doudou Nkunku azali Doudou Nkunku akufite Doudou Nkunku azali ouais journaliste azali alors Doudou Nkunku ayambi ngai na kuti mon père wa maloba ebembe na ye ba pasteur babo yango soki ebembe mon père wa maloba zonga Kinshasa c'est moi parce que na lekaki na TV balobi aza pasteur te balobi ba yebili musicien mokili baboyi mon père pourtant mon père wa kufa mosai na nzambe ngana leka na TV na RTNC na lobi soki lokola gouvernement à Brazzaville ministre ya nini ya culture apesi 3000 ko rapatrier corps ya mon père zo senga 6000 ngana zo pesa 3000 sikome kankenza longwe président église de réveil na lobaki on a TV et lobby nango kankenza bima apesa na loba à l'époque eleka na TV bato bele ba ebité naza le premier pasteur oyo akita na mboka na IMK muto asalaki musique muto abeta concert ser na biso lisi akufite na pesa ba pasteur $5000 ba kabola okotiko mona vidéo wana na YouTube te po liboko à gauche soki pesi ya droite e baté na le seul pasteur oyo na somba dilu pango na nini na kinkole pona tonga orphelinat soki toyaki na ba problème politique te mbelelo orphelinat wana emati c'est-à-dire tozo sala misala nzambe tout mais à part wana naza pasteur oyo akitana Jaguar na Congo pona makambo sindi na pesa prophétie pour na sindi a sindi lelo akomandoki soki lelo akufi na koleka pe na sala émission na bi na pekisaki sindi aza mwana za kosambela nanga to travailler na ye na somba même Jaguar na kita na ona Kinshasa batu bayebi masolo nanga na kofiolo mide po sindi azonga na église c'est-à-dire na sala makambo ebele batu nde bayebite Paul Jérémie Mayemba Silas Timothée Kiese avant bakufa bokota na YouTube nanga bokomona botanga kaka ça casse ou ça passe nazaki na Bruxelles nazaki na mois ya avril na Bruxelles na lobeli bango prophétie bango
leur profession nazako l'examen émission na numérica chibambi chitwa PDG na peso mbote ayebi nazako l'examen émission na chaque samedi na 18h alors nazako pesa ba prophétie ya mboka makambo ebele na loba Jérémie Mayemba azali ko landanga na bar azomela masaka na binzamba azobeta yo soko bongwani te 3 mois après akufaki c'est-à-dire l'air akufaki pe nazalaki wana na sala pe émission c'est-à-dire ezako tolate ezali kolakisa makamunyo surtout oyani Pasteur Sony Kafuta za père spirituel nanga o abokolinga mais Pasteur Sony ngale to kaboy poni alingaki a initier nga na misala mabena boy et puis akangisa nga na Kinshasa et puis na lobela ye bana basi mingi lelo bazokufa ye mtu azoboma bango boye bisanga ye Marie Misama za hôpital ya kilo sali hôpital azaka mtu miracle poni abikisa giete bazana masolo oyo babetaki na kati masolo mususu na auto partager eloko oyo o muto azaki ko menacer ngana eza mobali ya Marie Misam o alongwaki Londres angaki nobala mais ndeko wana nyatimi na aleka lo ba vérité azolela pona nini alobi alinga kufa ngana bimisi vérité atia na mwana obeta nga masasi siko mutu na nzambe toyebi ke eza facilité pona ko batu baye ba ko recevoir message o uti pa nzambe mais ko za mutu oza na mai oza na makila oza pe na ba message nzamba za ko pesa yo pona ko ba ko pesa batu mais tango ozo ko pesa message wana batu na pe bazana ba famille baza pe na basi ba pe na bana na place wana o moni te ke eza pe facilité siko to lo baneti likambo lobike ba famille soki eza na batu oyo bako bénéficier ou bien batu bako perdre eza na eza ba famille ba yebi ba famille ba ya mieux placé ngai na sala pe berere na zako sala bangulu le na zako sala bangulu mama na biso zako lobelanga abi koma yo sala ba sala biloko abo koma yo sala biloko abo koma yo mema batu na poto boy na bona boy mama na biso apekisaki nga bandeko na nga bapekisaki nga Nathalie Songo oyo azali Nasha Songo na Paris azali leki ya mama na nga ye mutu azonga na âge ya 10 ans ameminga na Kikwit pona kendo tanga na Kikwit azako gangela nga so na ke na Paris ba jise Songo ba gi Songo bazako gangela nga Emmanuel Songo leki Songo ba gangela nga babi yo oko sala buko sangisa nzambe na makambo te natika c'est-à-dire tant tozolo ba bongo po ba bénéficiaire ezali bango ba perdant pe eza bango lelo oyo moni montage oyo nyonso basali balobi mama Marie Misamu mutaboyi mama Marie eza ba ndeko ne bato basali montage po ba protéger ndeko na bango ba koseli mama la makambo mama na yebi rien na liwa Marie Misamu parce que mutu ayebi makamu na liwa Marie Misamu na yebi sabino parce que lokwa ba tienga pression il faut na lobango Marie Misamu azaki na poison Marie Misamu azaki na maladie wana mobali na ye a témoigner za maladie ni parce que toko bondela pona ye mais loko bomi Marie Misamu ezali poison te puisque poison ba tiela yango ça fait une année ma colonie bana ozi ba ndako ko vimba ba tieli poison pona ni ba tieli poison po tiala mwana ilaki cop ya ko signer ba contrat na cope ya rais akoma ko bimana Kabila mwasi Kabila sali lezo a utiliser lombongo aza courageuse za kolega na TV ko pesa 100 livres ayebisa biso poison eza na nzoto Marie Misamu comme kuna ndeni et puis mwana musala ya Marie Misamu alongwe pa Marie Misamu comme pa lombongo pona nini omoni siko na kati église tozana ba pasteur tozana ba yembi baza bandoki ba sorcier ba tiela ba poison soki lombongo aza mwana ya monoko oya tiela ki cardinal moko ya Congo poison sali ala ndili ko la mama ne po poison eza na nzoto Marie Misamu lombongo ayebi ekutaki pa olive. Ok, mutu na nzambe nyonso za koloba sanangage ke yo na nzambe ngana zana pona ko ba ko mekepe ko tuna ba question puis ko éclairci ko ba tunsu bazomona ke ozo sala ngo eza jalousie eza kanda eza boye eza mais souci no posa na yo vraiment tango osala makambo nyonso posa na yo eza ni bon batu wana bazongela nzambe batu wana yango yo 1 Corinthiens 2:12 à 16 alobi or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Tozui esprit en Zambété. Mais tozui esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours d'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Tozolo baba discours ya mokilité, tozolo baba discours à Saint-Esprit, o nzamba tindi biso. Envoyé en langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne,
Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Okay. C'est-à-dire, tant que nous avons pensé à Christ, nous avons l'homme spirituel. L'homme spirituel est juge de tout. Oyo azana nzambe ajijaka nyonso. Et oyo azana nzambe na likambo oyo atindiki nga na bimisa vérité oyo po tozana ba sœur en Christ oyo bazali ba lesbienne, tozana ba pasteur ya ba PD, tozana ba sœur ya en Christ baza ba tiela ba poison, tozana ba pasteur ba bomaka bato. Ngai nazo bango passer Soni Kafuta, c'est mon père spirituel akangisa nga na Kinshasa. Marie enani kisa na kati église atinda chiko o aza mwana nanga molimo o aza armée de l'Éternel ba rumbu ezali bana armée de l'Éternel masina bakangisa nga ponani botuna ba tout armée de l'Éternel batuna passer Soni bakangisa nga ponani bainga ba bomanga ponani parce que ba moni le na uti poto na ye na biloko ebele abengi nga a initier ngai apôtre Toto Kabambaza témoin na bureau na ye abi avançons à Londres faut a initier nga na tunyelo baptême tozoa ekokate après à voyager après si signe ba okangsanga mami kayiba yebi ba vérité ba passer na kati église armée de l'Éternel ba okanga. OK, ça n'engage que yo mutu na Nzambe na nyoso zoloba na yebi ke makambango eza penza moto ndenge moko euti ko lobi ke loba Nzambe eza fimbu eza pasi mais Bible lobi mon peuple périt par la manque de connaissance et puis mokili lobi toute la vérité n'est pas bonne à dire ba ondenge ba lobi mais Bible ezo ifeso lobi ke la vérité corrige, la vérité libère, donc vérité ça qu'on libérer et ça qu'on peut sa solution. Alors par exemple nini soko lo ba pona ba sai na Nzambe parce que le message na oza ki original mingi pona ko canaliser corps du Christ na mokili mba surtout pe na Congo. Le autre zo mona ba sai na Nzambe bazana conflit ya ki leadership. Oyo fona tonga boye, oyo fona somba boye, évangile to yeba ki vraiment de le départ na Congo. Eza lisusu te na place ono ko koloba nini parce que so to landi message na omi oza na souci bato bazongila Nzambe okoloba nini na place na pona bato na Nzambe parce que na moment oyo bato ana passe ya motema évangile ekotaka bato facile. Bon nango oyo na websa to ke ba pasteur mingi ozomona wana ba pasteur Soni, ba pasteur Mukuna, ba Kinzamina, ba Léopold Mutombo, Olangi Kutino Sikatende ki ba Bosco Kindomba, Espérance Mbakadi groupe abatwana nyo surtout basimba solo ka bakabwana na Nzambe kala et bango de lelo ba diriger église yebsanga lelo pourquoi wera akoyi ko bongwana te pourtant wera moi sina za pasteur yani Patrice a pasteur na tango ya Bible mutuloko ya lolenga pasteur et ya Patrick ako Patrice ako kota na église te mais lelo pourquoi ba tie mokambe église yebsanga pourquoi na AMCC asala kanini frère Aimé Makenga kufa na munoko na komone na munoko soki moto aza kobela ba yakate soki mutu akufi baye yebisanga net sikoyo passe oyo ser na biso l'air akomi ko bimana na Rwanda ya Kabila bango nyonso baye bayi bakoma ki mutu ba ki ndolia bambongo mais kopo na mutu ayina oneza tiala mwana lelo obo yebisanga tiala mwana na butu nyonso azoluka kokendaka na morgue kuna pona kino salani tiala mwana ba Kofi Olomide bango nyonso bakoluka ba kena kof nani et puis pobo ba kena prophète o nzamba azolobela na ngonga oyo bomona désordre moko munene eko salama na matanga wana parce que ezali Nzambe mutu azobimisa misana bango poisa donc na ngonga oyo Satan azo régner na kati église ba pasteur ebele baza ba sataniste bana na Nzambe ngonga ngoyo akoluka Nzambe ya solo kozongele pa Nzambe parce que après liwa eza kufa après kufa eza jugement après ezali lola tolifel. OK, merci vraiment pour Nzambe. Eza ba message moko nazo ko quand même pas poser ba question trop profond. Naza un peu limité parce que ça n'engage que yo na oyo sozolo ba révélation ça n'engage que yo mais na nino koko yebisa susu ba na Nzambe na ba oyo baza kolanda biso na tomoni ndeko na biso chaque Congo na kata organisation ezo salama asali vidéo alobi asesu na kata organisation na te parce que na yebi ke tango bande ko kende Congo bande pe ko travailler na chaque Congo voit même que Chrysler a joint même voiture il y a crédit pas na yo okoko loba nini nyoso tout wana parce que biso to ba chrétien to kukampe ko sunga bande ko surtout o bazolanda na sekina mingi na monaki kulutu na nga Titi Le Valois place na Belgique na Suisse abenginga pasta ndenge ni likambo ndenge ni lobela nga vérité pe na moni lobi na butu maître Franca na Manchester ayi ko beta porte na 23h atuna soki sécurité zande ni maître Frank na maître Shora vraiment félicitations na musabo sala au fait
ngai nazali nanu pasteur mais nazali PDG ya société Didier Forme Production. Didier Forme Production ezali ebandaka na mokili na mema ba questeur na banda biso atobetisa ba premier concert ya Viva la Musique pe Victoria na Kingasani poto zape na balupango kuna na ba Kingasani côté ba benga ngo ba Fumukentu ba Monzele kuna bana côté kuna nyoso tumbote et dès to ina poto ngai nde na bimisa Bundes banda kala bazako yemba Allemagne bazako yemba Belgique France mena ba yemba Bundes na album Apollo Kina King Kester aboaki bongo na kati ya Bundes Didier Forme alatakala. C'est la personne qui vous parle na dépenser ka mbongo ebele pour na osala sa concert wana pe na betsa ba concert ebele ba papa yemba tout. Alors nazali mutu oyo awa na tekaka ba car na tekaka biloko ebele pe na pesa ba crédit na za société oyo za reconnu na malheureusement na salaire moko na bimi na kitisi nini te même émission si mana relaxa certificat na ba anglais ba pesa nga comme propriétaire ya société. C'est-à-dire tant que propriétaire de la société na ko zo ba crédit na ko beng sabatu na ko adopter ba dae na za na bana 6 na bota bana 4 3 anglais moko za allemand na adopter bana misato. Zomona o na ya na ba awa légalement, c'est-à-dire na za na droit ya ko zo même crédit même ni na zo ki ba car ba Chrysler so ile na Kinshasa bo mona ba car ba voiture ba minibus na ba Chrysler ngam na kotsa yango na pesa ba pasteur musu ba crédit chaque Congo azwa crédit à Chrysler. Yes. Pasteur Eric Muzangi aza témoin merci na ma Chantal parce que Chrysler wana zaola na le pont na bango. Alors na pesa ba pasteur belé musu kutu na pesi crédit Chrysler ezali na niveau valeur à 15 000 ateki yango azya poto akangama na Ukraine. Alors chaque Congo azali mutu ayibi makambo ebele oki bien alobi ke azali na confiance na ba musicien chrétien pour avancer parce que Patrice a comme ça matanga ni so comme ça en business pour nani le loko bon wana te pourtant moi si naza pasteur ya yemo kaza pasteur mais wera o aza pasteur taleki na mutema malam donc aboyi biloko wana et puis le susu tout ça na dossier mo awa o bato belé batuninga ba bi mais pasteur ndenge ni ozo makambo to la nana élément oyo réponse ya ba question nyonso tu ya makambo zo le kezali to la nana élément oyo comme ça to yo kango bokoyoka ndenge nini kisa élément oyo eza kolobela makambo ya yo ok ngeta luka élément voilà bandeko en attendant le messager proverbe 30 azo luka message pour na ko pesa bino vraiment eza kaka pasi pe mawa parce que nzamba za ko interpeller corps du Christ nazo ko quand même pour poser ba question parce que nzamba sala likambote ça qui averti peuple na ye so ki bolandi na site na biso Sentinelle TV topé Sentinelle TV na YouTube wana eza site et puis na YouTube bon mona ke tozana ba programme ya intercession chaque vendredi tozala ka intercession pour na mboka pour na basai na Nzambe et mi bolanda kanga pe na tranche na nga émission na nga émission na nga na lobaka on l'appellera femme alors beaucoup landa yango nabi ngape na omwani tina okena liwa puisque na mona insécurité totale penza na vie nanga testament ezalaka tamoro boye bato bamona ngo drôle na ndomaki na komaki vraiment na insécurité totale na fadi bo même ndako nanga na comprendre au testament nabi ngape na omwani tina okena liwa esili wana omoni ba journaliste nyonso tout temps bokenda otuna ba question surtout tant ok pa ya mutu asalela Nzambe fo yokaye ser avant kufa alobi akomi komona ndako na ye na insécurité totale journaliste local aza spiritualité à l'église et pourtant c'était un message pour alobi yé pa okena okufa alors yebisanga pourquoi akendeki na retraite akena retraite eloko mosusu te akimi ndako na ye insécurité totale ezanini na butu azomona bato azomona tiala mwana squelette na ye ezobimela ye azomona ba esprit ezobimela ye yango akende retraite mais basali na Nzambe wana nyonso tout na o bakenda otale na hôpital poni babondela ipona ete omoni biso tozalaki ba producteur omoni bana basi o babina ba danseuse wana avant babina baboma conscience na baboma conscience na nini na ko se droguer na ko mela bangi alors l'air aza na sima podium kuna azomela bangi l'air akomata akobina danse po ayoka sonité po alongola yemo côté so diable ayaka po ayiba mosali na Nzambe fo alongole conscience na komelise ba bangi na komelise biloko wana nyonso donc sert akomaki na insécurité akomaki komona ba démon komona parce que zanini soko signer contrat et comme na suka l'esprit yaka wana ezoya tiana mwana batutu bayebi ke aza musala mabe banda bo mwana
alors mutu ndenge wana akoti bino na cop pona ndako pona nyonso ba demo ba komo ya. Ok, bademo bakomi koya mutu na Nzambe toyebi ke ndeko na biso akena ye bato batika siko na problème biso toza envie mokili mobimba o baza kolanda oyo baza kopema baza ko vivre message nini ko kopesa bango na circonstance oyo Nzambe baza ko parler biso d'une manière d'une autre mais bato baza ko comprendre te. Bon na circonstance oyo tozolinga bato bakwa biso te tozolinga bato bakwa vérité ya Nzambe nalobaki ete désordre bima na matanga wana nalobaki ete ba sentinelle bato bako témoigner makambo ebele ko bima parce que ezali Nzambe muto za organisateur makambo nyonso pona ko bimisa poisa misala ezosala na l'église. Imagine toi l'ère Marie Misambo ndekona mobala kufi pasteur moko eza na vidéo wana abengisi ba famille nyonso abiboya to bondela pona bango esprit ya kufa amoni esprit ya kufa alobi to bondela pona bango ba kufa te mais 20 jours après Marie Misambo kufi et c'est wana za pasteur c'est pasteur wana côté Jesus en tout cas ngana zo senga bato tout ba pasteur tout bazaki jour wana batika ko sambela parce que ba pasteur te au moins ile na oloba suboy afingi actually do batu bali ko loba vérité te or na Jean 8:32 balobi tu connaîtras la vérité, la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, si vous avez vérité, vérité, kangolo. To comme il attend masuka. Biso nyoso to kokufa. Ezana mutu moko oyo a rotika libelate. Ezala ba menace bazo yebsanga bako bomanga tout et tout. Mais un vrai serviteur de Dieu banga aliwate natali na Bible na tiko mona te apôtre mo akufa in hôpital, ba apôtre bazaro bomba bango. Jésus lobi ils m'ont persécuté. Et si tu veux vivre pieusement dans le Seigneur, vous serez persécuté. Ngala mona persécution ba tindanga ba soda ba fundanga ba ngambelebele ba koselanga makamba sala ba vidéo tout mais na za toujours vainqueur parce que muto azana Nzambe ba bena ngale na wona tamula ba ange Nzambe na mona ngo mukolo oyo delile satindela ba garde corps ne batwa mbinga ba likinga makasi mais na katalo ndele na bisa bango bolekate ba mona ba mbinga eleki bango ba koka kutushe ngate c'est-à-dire nangonga o lokola Nzambe pesinga ainsi dit l'Éternel. Soki nazo bango pona motema likunya Nzambe obetanga mais soki nazo bango pona ko sikola bato pona ko fongola bato miso po bato baya dans le Seigneur Nzambe a ko protéger ngape eloko moko yate nazo senga na bato nyonso tout oyo ba yebi makambo mabe o basali mabe ngonga ngoyo ya ko sala kozongela bato basali ba vidéo oyo bazo finga o bazo critiquer basali erreur parce que ngana tambolaka na ba promesse ya Genèse 12:3 o lakeli Abraham mabe o milakeli mabe o pamboli Abraham omi pambola bino moko ngongango bo banda ko benganga bo banda ko décommander bilakeli mabe parce que ekozwa bino botala bato to basali ba vidéo ko finga to pesi bango 1 mois 2 mois 3 mois année aussi la bomona nde vi na bango ekokoma parce que ba toucher na liso Nzambe parce que ngana zolo ba de mon propre chef te nazo ba na makambo Nzambe ti makambo tout nazo ba makasi sonika futa mutapesi na vie sonika futa mutabali singa sonika futa mutalansenga na télévision na koko cracher sur yete na koseli makambo te mais conscience na ye ayebi yango basi na bana basi boni bakufi pona ye bana basi boni bakufi pona ye Nzambe nini yazo sale eza Nzambe ya teyaki biso te ozomona tango nazolo bango ayebi yango na ba pasteur nyonso armée de l'Éternel ezana mwana oya pamboma lokola ngate ba pasteur tu armée de ezana mutu oya azana na makamwa Nzambe na ba grâce na nyonso lokola ngate donc naza contre été je lui dois beaucoup mais nazo linga na sauver pour te biso sangmala bazo kende na lifelo faut ba yambula ba sala be mission ba tubela ba lo ba vérité que to sali mabe même ba sœur na biso so ba kufi parce que ba kotoya ki batwana. Oui, bah bien aimé, Bozolanda, eza émotion, na pembe na moussa na Nzambe, nguya na zoyo kawa, na zoko quand même pas poser ma question, mais eza passé. Bolanda kanga na émission nanga on a lobaka, on l'appellera femme, na parlera mingi sur ba femme. Na ebi même il y a une vidéo, na auto sala on a janvier, na pesa ki même na lancer ki un message, on a mona ki na vision. O Nzamba talisa kinga na mboka na biso Congo so bobeti bokotika na YouTube bobeti bomona vidéo moko bakomi yango ba pasteur ya biso na Congo baza corrompu apona mbongo o bapesi bango bandeko tozota même makambo mboka makambo ebele o ezoleka na Congo ezokotambola sute parce que diable aye ko envahi basai na Nzambe ayeli bango bambongo eza ya domination po bako quand même pas koloba ayeli bango esprit ya ba loge ya ba occultisme pona kolalisa po makambo etambola lisusu te mais ça passe
yango mutu na Nzambe ndenge azolobela biso to mekepe to yeba penser ya mutu na Nzambe eza nini message nini Nzambe aza kopesa biso à travers l'homme de Dieu. Est-ce que ça contre, est-ce que ça pour, aza na haine na nyonso to yeba kosala le contre et le pour. Pourquoi ça donc to kende ka mbala moko na jugement te parce que makamso ko juger mais c'est Dieu qui est à la base. Alors Nzambe ba jugaka ete parce que Nzambe mutaza à l'auteur ya makambo nyonso. Alors mot de la fin messager avant de clôturer émission parce que ça me dépasse. Bon, mot de la fin est ali que l'homme bongo il faut témoigner makambo nini ya sali na mwasi ya Kabila pona poison ekoma na nzoto ya ser na biso. L'homme bongo na limite ka kosalela ka so Nzambe parce que Nzambe alobi soka se repentir ta robeta pour asali mabe mingi mo ba aventure asali. Alors pour na ba sœur nyon surtout oyo bazan église Bible zo ba que moi si azala naturel mais tala lelo et lateli ya ba sœur ba yembaka tala lelo ba beauté extravagante bazo sala so tali même ba vidéo nde ba oke na morgue mona ke baza ba sœur te baza ba sœur en Christ mais baza bato ya mokili bato ba Nzambe te. Alors ba tombe mingi Nzambe azo benda le boko ne azo senga bo pesa bo moina bino pa Nzambe bo aza malamu bo zongela ye pe Nzambe aosa so minene pona ba pasteur nyonso ba Patrice ba twana nyonso tout Nzambe alobi ngonga ngoyo abandi ko frapper ndenge abandi ko frapper boye to yoka ka mulongo eza po ba pesani ba sida bango nyonso bazawana ba pesani ba sida ba docteur wana et puis docteur oyo azo bomba ali ko ba vérité te pour azo banga mais c'est normal parce que azo banga vérité puisque poison eza na kati eza mais poison te mute bomi sida pete mute bomi mais ali ba tango oyo soko sali contrat et comme na suka otie mutu makaso kutana ba Nzambe solo to yambolite et suka ngane mwana donc ngana na problème na mutu te nazo senga na batu nyonso tu ba pesa bo moyo na bango pa Nzambe ngonga ngoyo na yoka n'importe quelle musique te na yoka kaka musique oyo ya ale moloto pe ndambu muke na komo yoka mikolo oyo ya apôtre Iyoko bon le foko du ciel na di foko du ciel o ngana yoka po bazo yemela Nzambe ya solo ba msuso batikali baza ba dernier aventurier ba Moïse Mbiye tala Moïse Mbiye azo bina danse na Marie Misamu on dirait Luambo Makiadi na Jolie Bedeta donc baza même na éthique pastorale parce que batwana so babungi nzela message oyo soko boy ko ndimanga kotala ngate soko boy ko lando nzamba zo belanga kolobelanga zapenga mais soko sentir que za Nzambe pesa bo moyo pa Nzambe landanga na prière loba nkolo Yesu na nimike na tambola ki mabe na ndimike yo za Nzambe mobateli mobikisi pe yo bikisaka yo batelaka limbisa masumu nanga na fongoli motema nanga yo ya kokota lokola Nzambe pe mobikisi obatelanga na komona Yesu Kristo amen. Vraiment bandeko message ya suka pona politique Kabila na famille biologique na gouvernement na ye bazali privé ya ba visa européenne MONUSCO azo promettre soutien na ba combattant nyonso tout pona obenga na Kabila parce que Kabila a komi na suka soki akimite ebembe na ye ekotambola na balabala. Merci Nzamba pambola. Voilà, tokomi na suka proverbe bolandi et toza sur un commentaire te bandeko nanga il n'y a pas de fumée sans feu balobi milinge bimakate soki moto ezate Nzamba zo ko interpeller biso ka tozongela ye toyaki bolumbu tokozonga bolumbu to lukate o bandako o banini bato bakomi na concurrence na Congo génération komi na concurrence na somba mituka na somba ndako ti bakomi okota na ba loge pona ba concurrence kaka mais Nzamba za ko interpeller biso aza ko yoka pasi alobi meme mbwa azaka na makolomi ne me atambula kanzela moko même moto ya kelie aza meme na tendement spirituel te ya koyoka e koyeba wapi malamu wapi mabe batu bayebi lisusu te yango Nzamba za ko interpeller biso na nzela na basali na ye na nzela na mutu na Nzambe na kati na Bible bandeko Nzamba tinda me basali na nzela musu batambola bolumbu po kaka kolobela peuple na ye ke bazonga na nzela Nzamba tindela me batu mususu ba message alobi okutana na ye azokufa mais Nzamba accorda basali na Nzambe mususu 15
mposa mpona babienfait oyo basala nzambe alobela bato na ndenge ebele meme moi meme baza ebele moyen na tia komate eza te baoyo bayebi bible toyebi me yango wana ntango message eza kobima tozwa ya malamu totika ya mabe tokota na kati ya bapolémike te me eza bamessage oyo nzambe aza korevolutionne biso tozongela ye totika mabe tala lelo Congo tala lelo évangile ya Congo bapère de réveil nazwaki me vision wana napesaki yango bandeko balandaki yango bandeko nzambe aza kointerpele biso avant nzambe asala likambo alobelaka biso abombelaka biso te et puis la Bible ici dit que tout ce qui est caché sera révélé nyonso eza ya kobatama na ngongo oyo nzambe ye moko aza na contrôle nyonso eza kobima parce que aza na contrôle vraiment nakomi na suka avec passe na motema vraiment nzambe aleka na ko bakopambola bino à la prochaine na bosani te Titi Levallois na travers émission autosali pe bandeko nyonso boza kolanda biso to bosani bino te bandeko nyonso tout famille Songo batanti Nasha partout vraiment tant o eza tant ya distraction te to longola distraction na ba polémique to zongela nzambe Bible lobi il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas mokili na nzambe senge différence mais komona na misala na biso ne lobeli na biso ne late na biso bakoyeba biso vraiment merci na passe na motema na circonstance oyo nzambe aleka na ko ba ko toucher bino à travers message ngo eza penza moto ndenge moko euti kolobelobi ke lobanzambe eza fimbu eza pasi mais Bible lobi mon peuple périt par la manque de connaissance et puis mokili lobi toute la vérité n'est pas bonne à dire ba ndenge ba lobi mais Bible ezo ifeso lobi ke la vérité corrige, la vérité libère, donc vérité eza ko libérer eza ko pesa solution. Alors par exemple nini so ko loba pona basai na nzambe parce que lobi message na eza ki original mingi pona ko canaliser corps du Christ na mokili mumba surtout pe na Congo le to mona basai na nzambe bazana conflit ya ki leadership oyo fona tonga boye oyo fona somba boye évangile to yeba ki vraiment de le départ na Congo eza lisusu te na place ono ko koloba nini parce que so to landi message na omi oza na souci bato bazongela nzambe okoloba nini na place na pona bato na nzambe parce que na moment oyo bato bana passe ya motema évangile ekotaka bato facile bon nango oyo na oyebisa bato ke ba pasteur mingi ozomona wana ba pasteur Soni ba pasteur Mukuna ba Kinzamina ba Léopold Mutombo Olangi Kutuno Sikatende ki ba Bosco Kindomba Espérance Mbakadi groupe abatwana nyonso tout basimba solo ka bakabwana na nzambe kala et bango nde lelo ba diriger église yebsanga lelo pourquoi wera akoki kobongwana te pourtant wera moi si naza pasteur yani Patrice a pasteur na tango ya Bible mutuloko ya lolenga pasteur ya Patrick ako Patrice ako kota na église te mais lelo pourquoi batie mokambe église yebsanga pourquoi na AMCC asala kanini frère Aimé Makenga kufa na monoko na komone na monoko soki moto aza kobela bayaka te soki moto akufi baye yebisanga net sikoyo passe oyo ser na biso l'air akomi ko bima na Rwanda ya Kabila bango nyonso baye bayi bakomaki mutu ba kino kolia bambongo mais kopo na mutu ina oneza tiala mwana lelo obo yebisanga tiala mwana na butu nyonso azobuka kokendaka na morgue kuna pona kino salani tiala mwana ba Koffi Olomide bango nyonso baoluka ba kena kof nani et puis pobo yeba na prophète o nzamba zolobela na ngonga oyo bomona désordre moko munene eko salama na matanga wana parce que ezali nzambe mutu azobimisa misana ba mposa donc na ngonga oyo Satan azo régner na kati église ba pasteur rebelle baza ba sataniste bana na nzambe ngonga ngoyo akoluka nzambe ya solo kozongele pa nzambe parce que après liwa eza kufa après kufa eza jugement après ezali lola tolifel. Ok, merci vraiment pour Nzambe. Et ça, message moko nazo ko quand même pas poser ma question trop profond. Naza un peu limité parce que ça n'engage que yo na o nyo sozolo ba révélation ça n'engage que yo. Mais na ni loko ko yisa su ba na Nzambe na ba o nyo soza ko landa biso na to moni ndeko na biso chaque Congo na kata organisation ezo salama asali vidéo alobi asa su na kata organisation na te parce que na ebi ke tango bande ko kende Congo bande pe ko travailler na chaque Congo voit même que Chrysler a joint même voiture il y a crédit pas na yo okoko lo banini nyo surtout wana parce que biso to ba chrétien to kukampe ko sunga bande ko surtout o bazolanda na sekina mingi na monaki kulutu na nga Titi Levallois place na Belgique na Suisse abenginga pasta ndenge ni likambo ndenge ni lobela nga vérité pe na moni lobi na butu maître Franca na Manchester ayi ko beta porte na 23h atuna soki sécurité za ndeni maître Frank na
Maître Chora, vraiment félicitations à Moussa Boussala. Au fait, Ngai Nazali Nanu, pasteur, mais Nazali PDG à société Didier Forme Production. Didier Forme Production, Nazali, et Bandaka na Mokili, na Mema Bakester, na Banda, Biso Atobet, ça va premier concert, il y a Viva la musique à Victoria, na Maskingasan, pour tous appeler la Balupa Okuna, na Kingasan, côté à Babela Omba Fumukentu, ba Monzele Kuna, Bana côté Kuna Nyosutumbote. Et dès que tu as poto ngainde na bimisa Bundes banda kala bazako yemba Allemagne bazako yemba Belgique France mena ba yemba Bundes na album Apollo Kina King Kester abwaki bongo na kati ya Bundes Didier formé à l'atakala c'est la personne qui vous parle na dépenser ka mbongo ebele pour na osala sa concert wana pe na betsa ba concert ebele ba papa yemba tout et tout alors nazali mutu oyo awa na teka ba ka na teka ka biloko ebele pe na pesa ba crédit na za société oyo za reconnu na malheureusement na salaire moko na bimi na kitisi nini te même émission si mana relaxa certificat na ngaba ba pesa comme propriétaire ya société ça dit tant que propriétaire ya société na ko zo ba crédit na ko bengisa batu na ko adopter batu dae na za na bana 6 na bota bana 4 3 anglais moko za allemand na adopter bana misato ozomona o na ya na ba awa légalement c'est à dire na za na droit ya ko même crédit même ni na zwaki ba car ba Chrysler so ile na Kinshasa bomo na ba car ba voiture ba minibus na ba Chrysler ngam na kotsa yango na pesa ba pasteur musu ba crédit chaque Congo azwa crédit à Chrysler pasteur Eric Muzangi aza témoin merci na ma Chantal parce que Chrysler wana za ola na le pont na bango alors na pesa ba pasteur belé musu kutu na pesi crédit Chrysler ezali na niveau valeur à 15 000 ateki yango azya poto akangama na Ukraine alors chaque Congo azali mutu ayibi makambo ebele oki bien alobi ke azali na confiance na ba musicien chrétien te pour avancer parce que Patrice a comme ça matanga nous comme ça en business pour nani le loko bon wana te pourtant moi si naza pasteur ya yemo kaza pasteur mais wera o aza pasteur taleki na mutu malam donc aboyi biloko wana et puis le susu tout ça na dossier mo awa o batebele batuninga ba bi mais pasteur ndenge nyozo makambo tola nanano élément oyo réponse ya ba question nyo surtout ya makambuzo le kezali tola nana élément oyo comme ça toyo kango bokoyoka ndenge nini kisa élément oyo eza kolobela makambu ya ok. Voilà, Bandeko. En attendant, le messager proverbe 30 azo luka message pour Nako Pesabino. Vraiment, ezaka ka participer mawa parce que nous avons ko interpeller corps du Christ. Nazo ko quand même pour poser la question parce que nous avons ça la likambote ça qui averti peuple nae. So ki bolandi na site na biso Sentinelle TV, Topé Sentinelle TV na YouTube, wana eza site et puis na YouTube pour mona ke tout ça na ba programme ya intercession chaque vendredi tout ça la intercession pour na mboka pour na basai na Nzambe et mi bolanda kanga pe na tranche na émission na émission nanga na lobaka on l'appellera femme alors beaucoup landa yango nabi ngape na omwani tina okena liwa puisque na insécurité totale penza na vie nanga testament ezalaka tamoro boye bato bomona ngo drôle na ndo mwaki na koma ki vraiment na insécurité totale na fadi bo même ndako nanga na comprendre au testament nabi ngape na omwani tina okena liwa esili wana omoni ba journaliste nyo surtout tant bokenda otuna ba question surtout tant OK pa ya mutu asalela Nzambe fo yokaye ser avant kufa alobi akomi komona ndako na ye na insécurité totale journaliste local aza spiritualité à l'église et pourtant c'était un message pour alobi yé pa okena okufa alors yebisanga pourquoi akendeki na retraite akena retraite eloko mosusu te akimi ndako na ye insécurité totale ezanini na butu azomona bato azomona tiala mwana esquelette na ye ezobimela ye azomona besprit ezobimela ye yango akendeki retraite mais basali na Nzambe wana nyonso tout na oyo bakenda kotala na hôpital poni babondela ye mpona ye te poni babondela ye mpona ye te omoni biso tozalaki baproducteur omoni bana basi oyo babinaka badanseuse wana avant babina babomaka conscience na bango babomaka conscience na nini na kose droguer na komela bangi alors l'air aza na sima podium kuna azomela bangi l'air akomata akobina danse po ayoka soni te po alongola ye moko te soko diable ayaka po ayiba mosali na Nzambe fo alongole conscience na komelise babangi na komelise biloko wana nyonso donc ser akomaki na insécurité akomaki komona badémon akomaki parce que eza nini soko signer contrat ekomi na suka besprit yaka besprit wana ezoya
tia na mwana batutu bayebi ke aza musala mabe banda bo mwana alors mutu ande mwana akoti bino na cop pona ndako pona nyoso ba demo ba komo ya ok bademo bakomi koya mutu na Nzambe toyebi ke ndeko na biso ake na ye bato batika siko na problème biso toza envie mokili mobimba o baza kolanda oyo baza kopema baza ko vivre message nini oko kopesa bango na circonstance oyo Nzambe baza ko parler biso d'une manière d'une autre mais bato baza ko comprendre te bon na circonstance oyo tozolinga bato bakwa biso te tozolinga bato bakwa vérité ya Nzambe nalobaki ete désordre bima na matanga wana nalobaki ete ba sentinelle bato bako témoigner makambo ebele ko bima parce que ezali Nzambe muto aza organisateur makambo nyonso pona ko bimisa poisa misala ezosala na église. Imagine toi l'ère Marie Misambo ndekona mobala akufi pasteur moko eza na vidéo wana abengisi ba famille nyonso abiboya to bondela pona bango esprit akufa amoni esprit akufa alobi to bondela pona bango bakufa te mais 20 jours après Marie Misambo akufi et c'est wana za pasteur c'est pasteur wana kote ya sus en tout cas ngana zo senga bato tout ba pasteur tout bazaki jour wana batika ko sambela parce que ba pasteur te au moins ile na oloba suboy afingi actually do batu bali ko loba vérité te or na Jean 8:32 balobi tu connaîtras la vérité, la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, ce qu'on a vu vérité, vérité, kangolo. To comme il attend masuka. Biso nyoso to kokufa. Ezana mutu moko oyo a rotika libelate. Ezala ba menace bazo yebsanga bako bomanga tout et tout. Mais un vrai serviteur de Dieu banga aliwate natali na Bible na tiko mona te apôtre mo akufa in hôpital, ba apôtre bazaro bomba bango. Jésus lobi ils m'ont persécuté. Et si tu veux vivre pieusement dans le Seigneur, vous serez persécuté. Ngala mona persécution ba tindanga ba soda ba fundanga ba ngambele bele ba koselanga makamba sala ba vidéo tout mais na za toujours vainqueur parce que muto azana Nzambe ba bena ngale na wona tamula ba ange Nzambe na mona ngo mukolo oyo delile satindela ba garde corps ne batwa mbinga balinga makasi mais na katalo ndele na bisa bango bolekate ba mona ba mbinga eleki bango ba koka kutushe ngate c'est-à-dire nangonga o lokola Nzambe pesinga ainsi dit l'Éternel. Soki nazo bango pona motema likunya Nzambe obetanga mais soki nazo bango pona ko sikola bato pona ko fongola bato miso po bato baya dans le Seigneur Nzambe a ko protéger nga pe eloko moko yate nazo senga na bato nyonso tu oyo ba yebi makambo mabe o basali mabe ngonga ngoyo ya ko sala kozonga bato basali ba vidéo oyo bazo finga o bazo critiquer basali erreur parce que ngana tambola na ba promesse ya Genèse 12:3 o lakeli Abraham mabe o milakeli mabe o pamboli Abraham omipambola bino moko ngongango bo banda ko benganga bo banda ko décommander bilakeli mabe parce que ekozwa bino botala bato to basali ba vidéo ofinga to pesi bango 1 mois 2 mois 3 mois année aussi la bomona nde vie na bango ekokoma parce que ba toucher na liso Nzambe parce que ngana zolo ba de mon propre chef te nazo ba na makambo Nzambe ti makambo tout nazo ba makasi soni ka futa mutapesi na vie soni ka futa mutabali singa soni ka futa mutalancer na télévision na koko cracher sur yete na koseli makambo te mais conscience na ye ayebi yango basi na bana basi boni bakufi pona ye bana basi boni bakufi pona ye Nzambe nini yazo sale eza Nzambe ya teyaki biso te ozomona tango nazolo bango ayebi yango na ba pasteur nyonso armée de l'Éternel ezana mwana oya pamboma lokola ngate ba pasteur tu armée de ezana mutu oya azana na makamwa Nzambe na ba grâce na nyonso lokola ngate donc naza contre été je lui dois beaucoup mais nazo linga na sauver pour te biso sangmala bazo kende na lifelo faut ba yambula ba sala be mission ba tubela ba lo ba vérité que to sali mabe même ba sœur na biso so ba kufi parce que ba kotoya ki batwana. Oui, bah bien aimé, Bozolanda, eza émotion, na pembe na musai na Nzambe, nguya na zoyo kawa, na zoko quand même pas reposer ma question, mais eza passé. Bolanda kanga na émission nanga on a lobaka, on l'appellera femme, na parlera mingi sur ba femme. Na ebi même il y a une vidéo, na auto sala on a janvier, na pesa ki même na lancer ki un message, on a mona ki na vision. O Nzamba talisa kinga na mboka na biso Congo so bobeti bokotika na YouTube bobeti bobona vidéo moko bakomi yango ba pasteur ya biso na Congo baza corrompu apona mbongo o bapesi bango bande kotozota même makambo mboka makambo ebele o ezoleka na Congo ezokotambola soute parce que diable aye ko envahi basai na Nzambe ayeli bango bambongo eza ya domination po bako quand même pas koloba ayeli bango esprit ya ba loge ya ba occultisme pona kolalisa po makambo etambola lisusu te mais ça passe
yango mutu na Nzambe ndenge azolobela biso to mekepe to yeba penser ya mutu na Nzambe eza nini message nini Nzambe aza kopesa biso à travers l'homme de Dieu. Est-ce que aza contre, est-ce que aza pour, aza na haine na nyonso to yeba kosala le contre et le pour. Pourquoi ça donc to kende ka mbala moko na jugement te parce que makamso ko juger mais c'est Dieu qui est à la base. Alors Nzambe ba jugaka ete parce que Nzambe mutu aza à l'auteur. Ndi lelo akomandoki soki lelo akufi na koleka pe na sala émission na obi na pekisaki Sindi aza mwana za kosambela nanga to travailler na ye na somba même Jaguar na kita na ona Kinshasa batu bayebi masolo nanga na Koffi Olomide po Sindi azonga na église c'est-à-dire na sala makambo ebele batu nde bayebi te Paul Jérémie Mayemba Silas Timothée Kiese avant bakufa bokota na YouTube nanga bokomona botanga kaka ça casse ou ça passe nazaki na Bruxelles nazaki na mois ya avril na Bruxelles na lobeli bango prophétie bango leur prophétie na nazako l'examen émission nanga na numérica chibambi chitwa PDG na peso mbote ayebi nazako l'examen émission nanga chaque samedi na 18h alors nazako pesa ba prophétie ya mboka makambo ebele na loba Jérémie Mayemba azaki kolandanga na bar azomela masanga obi nzamba azobeta yo soko bongwani te 3 mois après akufaki. C'est-à-dire l'air à Koufaki pe nasala ki wana nasala pe émission c'est-à-dire eza kotolate ezali kolakisa makamunyo surtout oyani pasteur Sony kafuta za père spirituel nanga o abokolinga mais pasteur Sony ngale to kaboy poni alinga ki a initié nga na misala mabe na boy et puis akangisa nga na Kinshasa et puis na lobela ye bana basi mingi lelo bazo kufa ye mtu azoboma bango boye bisanga ye Marie Misama za hôpital ya ndo sali hôpital azaka mtu miracle poni abikisa giete bazana masolo oyo babetaki na kati masolo mususu na uto partager eloko oyo muto azaki ko menacer ngana eza mobali ya Marie Misam o alongwaki Londres angaki no bala mais ndeko wana nyatimi na aleka lo ba vérité azolela pona nini alobi alinga kufa ngana bimisi vérité atia na mwana obetanga masasi siko mutu na Nzambe toyebi ke eza facilité pona ko batu ba ko recevoir message o uti pa na Nzambe mais be ko za mutu oza na mai oza na makila oza pe na ba message Nzambe aza ko pesa yo pona ko ba ko pesa batu mais tango ozo ko pesa message wana batu na pe bazana ba famille baza pe na basi ba pe na bana na place wana o moni te ke eza pe facilité siko to lo baneti likambo lobike ba famille soki eza na batu oyo bako bénéficier ou bien batu bako perdre eza na eza ba famille ba yebi ba famille ba ya mieux placé ngai na sala pe berere na zako sala bangulu le na zako sala bangulu mama na biso zako lobelanga abi koma yo sala ba sala biloko abo koma yo sala biloko abo koma yo mema batu na poto boy na bona boy mama na biso apekisaki nga bandeko na nga bapekisaki nga Nathalie Songo oyo azali Nasha Songo na Paris azali leki ya mama na nga ye mutu azonga na âge ya 10 ans ameminga na Kikwiti pona kendo tanga na Kikwiti azako gangela nga so na ke na Paris ba jise Songo ba gi Songo bazako gangela nga Emmanuel Songo leki Songo ba gangela nga babi yo oko sala buko sangisa Nzambe na makambo te natika c'est-à-dire tango tozolo ba bongo po ba bénéficiaire ezali bango ba perdant pe eza bango lelo oyo moni montage onyo so basali balobi mama Marie Misamu mutaboyi mama Marie eza ba ndeko ne bato basali montage po ba protéger ndeko na bango ba koseli mama la makambo mama na yebi rien na liwa Marie Misamu parce que mutu ayebi makamu na liwa Marie Misamu na yebi sabino parce que lokwa ba tienga pression il faut na lobango Marie Misamu azaki na poison Marie Misamu azaki na maladie wana mobali na ye a témoigner za maladie ni parce que toko bondela pona ye mais loko bomi Marie Misamu ezali poison te puisque poison ba tiela yango ça fait une année ma colonie bana ozi ba ndako ko vimba ba tieli poison pona ni ba tieli poison po tiala mwana elaki cop ya ko signer ba contrat na cop ya rais akoma ko bimana Kabila mwasi Kabila sali lezo a utiliser lombongo aza courageux za koleka na TV ko pesa 100 livres ayebisa biso poison eza na nzoto Marie Misamu comme kuna ndeni et puis mwana musala ya Marie Misamu alongwe pa Marie Misamu comme pa lombongo pona nini omoni siko na kati église tozana ba pasteur tozana ba yembi baza bandoki ba sorcier ba tiela ba poison soki lombongo aza mwana ya monoko oya tiela ki cardinal moko ya Congo poison c'est-à-dire la ndili ko la maman ne po poison eza na nzoto Marie Misamu lombongo ayebi e utaki pa olive. Ok, mutu na Nzambe nyonso za koloba sanangage ke yo na Nzambe ngana zana pona ko ba ko mekepe ko tuna ba question puis ko éclairci ko ba tunsu bazomona ke ozo sala ngo eza jalousie eza kanda eza boye eza mais souci no posa na yo vraiment tango osala makambo nyonso posa na yo eza ni bon ba tuna bazongela Nzambe ba tuna yango yo 1 Corinthiens 2 12 à 16 alobi or
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Yes. Tozui esprit en Zambété. Mais tozui esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours d'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Tozolo baba discours ya mokilité, tozolo baba discours à Saint-Esprit, o nzamba tindi biso. Envoyé en langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Okay. C'est-à-dire, tant que nous avons la pensée à Christ, nous avons l'homme spirituel. L'homme spirituel est juge de tout. Oyo azana nzambe ajijaka nyonso. Et oyo azana nzambe na likambo oyo atindi kingana bimisa vérité oyo po tozana ba sœur en Christ oyo bazali ba lesbienne, tozana ba pasteur ya ba PD, tozana ba sœur ya en Christ bazaba ba tela ba poison, tozana ba pasteur ba bomaka bato. Ngai nazo bango pasteur Soni Kafuta, c'est mon père spirituel akangisanga na Kinshasa. Marie enani kisa na kati église atinda chiko o aza mwana nanga molimo o aza armée de l'Éternel ba umbu ezali bana armée de l'Éternel masina bakangisa nga ponani botuna ba tout armée de l'Éternel batuna passer Soni bakangisa nga ponani bainga ba bomanga ponani parce que ba moni le na uti poto na ye na biloko ebele abengi nga a initier ngai apôtre Toto Kabambaza témoin na bureau na ye abi avançons à Londres faut a initier nga na tunyelo baptême tozoa ekokate après à voyager après si signe ba okangsanga mami kayiba yebi baloba vérité ba passer na kati église armée de l'Éternel ba okanga. OK, ça n'engage que yo mutu na Nzambe na nyoso zoloba na yebi ke makamba baboma Yesu baboma Jean-Baptiste likolo la vérité. Yesu sokotangi na Jean 8 banda na 1 ti na ba 50 kuna ba nga ba lapider Yesu akima bango po azalo bela bango vérité. Parce que bazali ba pharisien papa na bango azali diable balinga la vérité te. Alors batutu o basali be mission batutu ba fingi bazali bana ya diable ba ko linga vérité te. Alors bango ba pharisien to suka bango fimbu parole faut corriger. Et balobi soso pour instruire dans la justice. Liloba na Nzambe soke bimi eka ko instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Omoni Moussaï Nzambe évangile et raté pona ba mesana mi oye savon okende poto okobala okobota yango moni batu bakomi ko simba bakisi yango moni batu bakomi ko sala ba pacte pona oya poto pona kobala pona ni après atiki yango omoni na Deutéronome na 28 30 ou bien dans Deutéronome 30 15 et je sais que Nzamba lobi je mets devant toi la vie et la mort. Nazo zonano Deutéronome 30 alobi je mets devant toi la vie et la mort. Yes. Soko oponi vie ozala bien. Soko oponi kufa okokufa. Moni bat biloko ba voiture bandako eza biloko Nzamba pesi biso na se photo enjoy nango. Donc eza ba biloko msuto okuta ona lola te car to okuta ona lola te ndako to okuta ona lola te ba palais to okuta ona lola te. Soki Nzamba pesi yo ndako soki Nzamba pesi yo voiture il faut o enjoy nango sepela nango. Mais Bible dit ça na malédiction au rotonganda ko la te au soma mutuka au tambola nango te c'est-à-dire mutu azana kata malédiction mutu apesi Nzambe mokongo. Alors problème toza nango ezali batu ba yebi parole en Nzambe te ba pasteur ba comment beaucoup plus que parler sur les miracles mais ba parlakate sur la vraie parole yango etindiki bato ba réagir ndengwana. Or na kati sote au continuer parce que na ba moi ba question na préparé déjà au répondre d'un biso à travers message wana pourquoi mokile lingi vérité te ezaki moko question nanga et puis pourquoi n au répondre dango maintenant na lingi un peu peuple bazolanda biso soko ko ebisa biso nini parce que na vidéo o salaki o lobby liwa oyo ezali po Nzamba lingi ko interpeller corps du Christ
na Congo pe mokili mobimba mais bato bazo comprendre que na ite so ko fungula place wana et puis le baki tango Moïse akufaki Nzambe na Satan bayaki ko welela pour Moïse asumukaki à travers kanda mais nangonga na Satan na Nzambe bayaki po bawela eza mabomba mi ba révélation oyo koki ko sosolisa bato oyo bakoko comprendre parce que tant oyo ebele bazo comprendre te tozo kende bibela si ba signe nyonso bilembo nyonso Yesu alobaki eza kokokisama moko na moko mais peuple na Nzambe aza toujours ignorant azo comprendre te ouais olobi malamu mama Bena omoni soki muto akufi jugement ezalaka te o mutu soki akufi tozala bakundana jugement bandi mokoloka yo kufi Moïse akufi grand serviteur de Dieu azakosola na Nzambe ba ange ya Nzambe baye kozwa ye ba ange ya Satan mpe baye kozwa ye Dorcas akufi le même jour ba mama bazoya liputa oyo Dorcas mutu atongelaki ngai sapatu oyo Dorcas mutu apesa ye nga montre oyo Dorcas bakomi koya kolakisa misala na yo. C'est-à-dire que mukolo mutu akufaka jugement bandi avant que na jugement Nzambe. Ya mwana zomona Moïse azalaki mosali na Nzambe akufi Nzambe aye kozwa ye Satan pa réclamer. Et ça la même nga lelo so na kufi. Même nga na linga te jugement ko banda. Soki nazaki mosali na Nzambe solo ekoyeba. Na so nazaki mosali na Nzambe lokuta okomona bana bakomobima. Comment yoza pasteur okufi bana makango bakomobima. Comment yoza pasteur okufi bato bozako mela bango drogue bien bato bozako sa ba kindumba ou ba PD parce que il faut bango lelo tozana ba sœur ba PD l'église ba yembaka baza ba pasteur tozapena ba pasteur ba PD donc tozana ba sœur ba lesbienne tozana ba pasteur ba PD et cause ate l'église c'est-à-dire musala nyonso tu ya mutu soki akufi ebimaka na poisa Nzambe mutu eza makambo to ezo sala meza Nzambe faut un entendement spirituel pour comprendre que eza Nzambe omone tinga na bandi makambo ba prophétie Nzambe lera benginga eloko liboso apesinga esprit de parole de connaissance yes. Na salango balebele Denis Lesi akufite aza témoin soki lelo balobaka mutu oyo alalaka na salon babengaki Salomo bato bele baye bateke ezali bazako yebisanga parce que na 2001 le na ke Afrique na Katani tikia kozonga yate Nzamba apesinga message na kenda ti et pas Denis Lesi ko yebise ke soka zo continue ko sala ba aventure ko simba kisi ba mbio wana ba ezali biloko bokoko na bango ya kinganga ya tatani atikela ye Nzamba ko bete ba ko humilier ye na kende ko yebisa Denis Lesi akufita azali et Denis Lesi atinda ba garde de corps na ye ba betanga et na traça mir liboso église ne wana na motel fiki na bi ba mbinga bana matete tala ba mbinga ta ba paquet nga wana zai pe mwanzo to muki oyika so katai na ki na bi soki bo meki ko tleka ligne oyo bokomona ba yakite parce que onction Nzambe zaki nanga mon père wa maloba akufi ngai heureusement na kitaki mboka Doudou Nkunku azali Doudou Nkunku akufite Doudou Nkunku azali ouais journaliste azali alors Doudou Nkunku ayambi ngai na kuti mon père wa maloba ebembe na ye ba pasteur babo yango soki ebembe mon père wa maloba zonga Kinshasa c'est moi parce que na lekaki na TV balobi aza pasteur te balobi ba yebili musicien mokili baboyi mon père pourtant mon père wa kufa mosai na Nzambe ngana leka na TV na RTNC na lobi soki lokola gouvernement à Brazzaville ministre ya culture apesi 3000 ko rapatrier corps ya mon père osenga 6000 ngana zo pesa 3000 sikome kankenza longwe président église de réveil na lobaki on a TV et lobby nango kankenza bima apesa na loba à l'époque eleka na TV bato bele ba ebité naza le premier pasteur oyo akita na mboka na IMK muto asalaki musique muto abeta concert ser na biso lisi akufite na pesa ba pasteur $5000 ba kabola okotiko mona vidéo wana na YouTube te po liboko à gauche soki pesi ya droite e baté na le seul pasteur oyo na somba dilu pango na nini na kinkole pona tonga orphelinat soki toyaki na ba problème politique te mbelelo orphelinat wana emati c'est-à-dire toujours ça la misala Nzambe tout mais à part wana naza pasteur oyo akitana Jaguar na Congo pona makambo sindi na pesa prophétie pona sindi Shalom, shalom peuple de Dieu. Au besoin na biso na tranche oyo ya ba émission boulanda biso de temps en temps na site na biso Sentinelle TV 1, topé Sentinelle TV 1 et puis na YouTube boulanda biso na Sentinelle TV 1 wana ezali ba site oyo bolandaka ba émission na biso ba vidéo otoyaka pona ko encourager bino eza ba émission socio-culturelle, éducative, religieuse, politique
vraiment Nzambe a les qualités na ko ba ko pambola bino. Alors na présentation bozana Mama Bena o bolandaka nga de temps en temps na émission na biso tolobi on l'appellera femme et de temps en temps to yambaka pe le messager proverbe 30-30. Alors to ko sepela to mekampe ko yamba le messager proverbe 30-30 suite ya vidéo oyo mokili mobimba balandi yango eningani na message oyo Nzambe apesaki le proverbe messager 30-30. Alors to mekampe to yamba e to meka kutuna ye mwa mituna ebele suite ya bande coupe ebele ba tuna ki ba mituna na bango suite ya vidéo wana Nzambe alobaki ba commenter makambo ebele oyo bino moko bolandaki yango. Alors to ko sepela to yamba mutu na Nzambe to ko un peu à profondeur to yeba nini oyo akoki kolobela biso lisusu na ngonga oyo. Shalom. Shalom, le messager, proverbe 30-30. Oui, merci. Vraiment, to sepemi ko yamba on a tranche oyo, to lingi un peu to meka ko solola na peuple de Dieu o bazolanda biso mokili mobimba. Na suite ya vidéo oyo osalaki olobi message Nzambe apesaki yo. Alors message wana e bouleverser mokili mobimba. Ebele bazwa ngo na ndenga polémique, ebele pe oyo bazo comprendre bazwa ngo na ndenga message oyo etake Nzambe apesaki yo message wana. Alors, on a fait sur ma parole, on s'est présenté, on a dit que Batobele Baye Bio Popé, c'est de parole dans son côté, na tranche aux émissions, tout le monde côté un peu en profondeur. Tout bon de l'âme. Nkolo totondio to commission. Merci pour Nzambe malamu. Likambo tozo sala ezali volonté na yo. Yo lobi otindaki liloba na yo ebikisa. Tikete o tout roloba et même ma polémique était mais et sauver à ta deux personnes. Babi Manamolili, pour ordre mondial na yo ezali aller fête de toutes les nations mes disciples. Liloba na yo, onction na yo est touché, batuba kangolama, batuba yepa na yo, babima na ki fanatisme to bondeli bona comme Christ. Amen. Amen. Bon na pesi bande konyo so bazolanda biso mbote surtout ba oyo ba réagir, bango tout ba réagir na oyo ba fingi na ba oyo ba sepeli na yambaka na nga ba coup de fil mais mikolo yo bato bazobenga ebele ba misusu kutu balimba comme ça on irait nganga na bando yebisa bango manga ba vie na bango. En fait na chaque époque na chaque période Nzambe abimisaka un prophète oyo akoloba ba volonté na ye yango moninga na naza pasteur ya ministère mais na boya ba benga nga pasteur na linganga benga nga messager parce que un messager c'est celui qui amène le message de Dieu et azoloba te oyo wuti na makanisi na ye. Na vidéo on a salaki sur la mort ya Marie Misamu soki ezali haine soki ezali honnêteté nani lokumu vanité ou bien na loki ko détruire bien Nzambe opinir nga Nzambe basaka na honnêteté mais soki eza ainsi dit l'Éternel na ndimi que ainsi dit l'Éternel parce que ça lui pousse et puis mokili momima ba récupérer ngo ba mso ba changer ba titre ba tche ba nini ba tuna condamner ka ba o ba kati maloba nanga pour bâtir ma camusus, ba coller comme la polémique. Sokozo copier loko wuti na onction Nzambe okoyi kokota sa malédiction ti na 4e génération famille na yo. Na resepela message faut tambola bato ba zwango mais ezala identique. Zwango ba partager ngo changer photo mais etikala identique. Soko longo le bakisi okomi na problème na Nzambe. Donc merci mingi na makambo wana. Alors nana okende beaucoup plus na parole de Dieu. Parole de Dieu je sabi so boye. Na parole de Dieu je sabi so boye. Omoni liloba na Nzambe ezali liloba o Nzambe atindaka batu na ye. Nzambe aloba makambo na ye. Alors sokotali awa omona ke Nzambe azoyebisa na Timothée. Yes. Azoyebisa na Timothée awa na 2 Timothée zela. En attendant, le messager Azoluka versé wana pour tout ça moi ba question belé autre poser messager parce que Bible besoin ça sur le bi mon peuple périt par la manque de connaissances. Je crois messager utayi ko avancer ngawana o ba mususu ba Azoluka po ezaki pe moko ya question o singela kina tuna yo suite ya vidéo wana ndenge salami est-ce que vidéo wana osala kango suite ezaki eza n eza ba compte rendre o que muto tela sala nga bonga pe funa sala tout pour ma question est tout na mingi. Na ju verset ngo. OK. Bible zo bana 2 Timothée 3:16 balobi.
Nabani na 2 Timothée 3:15 balobi, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, batebele balobi o ezali ene o mutu akufi kaka sikoyo ndenge nini bozeli te boy na boy. Évangile eyaka awa balobi eloko liboso évangile eyaka toute écriture est inspirée de Dieu. Oyo uti na nzambe eza utile pour na enseignement. Yes. Na liwa wana to enseigner ni na pesa ki enseignement. Pour convaincre, ko convaincre batu oyo bazana têtueuse, bato bazana ba fanatique eza passe pour na robimisa e. O convaincre bango na liloba ya parole à connaissance parce que eloko liboso nzamba sala rasoka kuta na mosai na ya peso parole de connaissance. Et ba parole de connaissance na royeb sabino na bandango bandakala batu musu peut-être ba découvrir na lelo na banda musala oyo ya kolobela makambo ya bandakala na kozonga nango. Et ce soit lobi awa pour convaincre, pour corriger. Parole ya nzambe eza fimbu. Omoni lelo oyo attitude ya batu nazo benga bango ba pharisé balinga la vérité te.